Mbote na balandi nyonso adasa te motivi lelo tolamuki na butwa lelo toye kokuta makambo oyo Priska awuti kotourne na SB me boyoka makambo oyo ye alobi na Babakuki ndenge afingi Babakuki ndenge alobi boyoka bino moko video yango wana bon mpona nga kutu na bien mpo nga nalinga te nga so na problème na mutu te makambo ya mutu wana na mutu wana mosusu etalaka nga te. Raison pour laquelle nazalaki na problème na ete mam sabengi nga nakendaki na jouer na sali musala na ngai eti lelo na continue osala ngo nauti d'ailleurs kosisa filme moko kuna mais lokola bino boli botyanga na mamsi na problème na makasi so bomoni nga kuna ezalaki mamsi motema monene no reconnaissance na bino mo bobima kasi kuna lokola bino boyebi ke nga na mamsi wana problème toujours boyo expliquer nga likambo wana nga na mamsi toza nango nde jour nga na otemisa makolo na nga nake na SB lokwa SB eza ya bino mo bobima na batelefone bokomantaka lisu te bobimi na batelefone boke bokoti bojoue bolandi bino moko message oyo Priska aye kopesa bino moko bolandi donc live eza ya ba air ebele na boyi kotia ba air wana nyonso parce que namoni yango inutile yango na boyi kotia ba air wana mama yoyo ya dadi ntango nga nayaka koloba makambo te yada satika biso toza ba chroniqueurs toyebaka makambo deja na soubassement yango wana toyaka kolobela bino jamais tokoyela bino makambo eza ya lukuta tovandika boye tobimisi to invente te soki ezalaki mpona mbongo to mpona makambo nalobela makambo ya famille liboma nangi nalobela yango mpona mbongo parce que baproposa nga ebele me nalobelaka sila parce que nalingaka ye un amour du vrai Babakuki nyonso oye ntango nabelelaka Babakuki oye Abakuki kozala te mutu oyo Babakuki ebele na moma oyo bakomi Babakuki ya bafausse compte babimi ebele nazoyebisa bino nazosibir bamafinga ya Babakuka me nga nayebi ke bawana bayaka kofinga na bacommentaire oyo bayaka misusu omona afinga nga ya mama na yo aloba nga naza Abakuki me ya mama na yo mais azofinga nga na répondaka bango te nasalaka simplement na efasaka ba commentaire wana ya mabe na kati ya baémission na nga parce que nayebi ke baza Babakuki te eza bafausse compte oyo ebimi ebele bazokosana ke baza Babakuki mpona baya batia sila na makambo mpona baya balukela sila mabe ntango tolobela makambo ya hypocrisie bino moko bomoni eske Babakuki oyo boza basage oyo bokanisaka eske makambo Priska asali eza malamu eske makambo Priska asali eza malamu yo ozwi courage nini yango oyo kovanda na kiti osala live oswana na bafani yo oyebi bafani yo ozoswana na bango courage nini oyo yo ozwi okende oswana na bafani ya Babakuki ya mams de nano ezaki impolitesse mpo Babakuki wana baza Babakuki na yo te yo outi tournage na SB mpona nini te ke ovandisaki mams tala Babakuki bazolobaki nga nazalaki na problème na yo oyokeli nga mawa yango wana ozongisi nga na banda kojoue wana eza bolingo te eza hypocrisie ntango tolobelaka hypocrisie eza na bato oyo lokola Priska mutu bozalaki na esika moko tokofinga te Babakuki tochangeage kutu na adasa te motivi bino boyebi ke nga nafingaka te me namemaka bato na compréhension lelo naoloba na to ya likolo parce que naza na esengo te komona heure oyo toza butu émission na nga ekokota na 10h na 9h30 mais heure nazosala émission oyo nous sommes 1h oyo nazosala émission oyo eza pasi makasi komona batu ya boye Priska yo outi kotourne na SB ntango moni ke Babakuki bazofinga yo bazolobelo mabe bafinga ko na bacommentaire wapi bacommentaire oyo Babakuki bafingaki yo ozomona te eza makambo ya lukuta na se ya bakambo wana oyo koloba na TV eza na basoubassement papa mama biso tokoya te toloba nyonso oyo eza na se ya soubassement parce que toza na poto protéger œuvre ya sila yango toyaka kolobela makambo nyonso te soki tolobi ke tokotisa bamatière nyonso toza nango yaya bokoregrete bokolela nga makambo ya Priska oyo nayebi yango depuis kala me nalobelaka ngo te nabandaki kosenga penza Dieu Saint-Esprit touche ye na motema ne ye moko aya koloba barezi alobaki ke sila plutôt angani
ke Priska aza hypocrite. Barezi mobali ex mobali ya Priska o papa bokilo a Priska alingaki ete akangisa barezi, mais Priska aya te alobela te alobi makambo wana etali ete. Mais soki barezi aza na prison eza mpona makambo wana. Tout ça c'était l'hypocrisie. Mutu malamu azala na comportement boye te Priska. Yo outi ko tourner na SB. Tango moni ke ba fani ya mutu wana eza SB te mutu azo finga yo, mais eza ba fani ya SB mutu bazo finga soit disant d'après toi. Olinga kovandisa mams, mams tala bakuki na yo bazo finga anga na ba commentaire boye na boye mamsi, atanke muta mayele yangaka biso Priska lakisa ngai ba commentaire oyo mamsi azofi oyo bakuki na nga ba fingi yo. Alingaka passer message, toza na ba Facebook, toza na ba chaîne ebele tolobelaka sila, alingaka passer message to ngai to calmer bakuki po ani bozo finga Priska. Mais tozomona oya na SB ozalaka na ba film akala tango osali un bon temps ozomona na te biso toyebi soubassement nyonso ya un bon temps osalaki ozomona na te. Mais sila ayambi yo lisusu oye na entreprise yo ya tant que camarade ya sila te parce que yo oza pire petit exil oza camarade ya Laetitia Mwamba wana bazala na peshanga siko yo ozala camarade ya sila ndeni. Mais sila a besoin de toi parce que SB eza entreprise. SB mutu entreprise SB mutu contacter yo pona oya ko jouer oya ko sala musala na yo. Siko tango yo moni o remarqué problème yo outi na sila bozalaki ensemble to moni télé tournage ya fin bozalaki ensemble bozo seka okangi mam sili puta po abina Priska bangi singa o botika tango na lobaka makambo oyo adasa tika boy na boy bomoni Priska wuti tournage na SB akangi mam sili puta po mam sa zenga loketo nde bakuki balingaka abakuki oye akangi mam sili puta po mam sabina bozo seka bozo solola bozo seka. Mais après tournage yo oye osali live ya ba minute ebele pona ofinga bakuki oza gentil te wana eza hypocrisie bino boko boma sila. Parce que yo ozalaki na kati ya SB okangi mams boseki bobini. Pourquoi pas tu n'as pas eu le moment ou le temps ya koyebisa mams c'est que bakuki yango bafingi yo na tournage to bafingaki yo na film ni. Tout ça ce sont des mensonges. Priska na yebisaka yo déjà na analyse moko o na salaka na film oyo ojuaka mwasi ya papa oyo nazobosa na kombo na ye oyo sila azalaki mwasi ya Omar mais akomaki obima na coach na ye Ada. Na pesaka conseil ni na yebisaka Priska kozalaka te kolingaka te batu bamimisa yo liboso oyo Priska sali lelo eza batu bamimisi ye liboso aya alobela ba fan parce que quand tu te diriges aux fans de Sila directement tu te diriges à Sila parce que bwana baza ba fan ya Sila tango ozofinga bango ozofinga ba fan oyo yebite ozofinga directement mams kolingaka te babimiso le devant ya makambo na scène yo batu baza ebele bapesi pesi yo ba conseil kende sala live loba parce que je sais pas soki avo sala émission okanisa ki yo koya ko arrêter ba fan ya Sila yo nani na permission ya nani te basala bongo te nga naza contre bakuki o bazosenga yo pardon parce que naomona te baosenga yo pardon na nini parce que nyonso wana ozosala c'est l'hypocrisie yo moko oyebi eloko nini soki bakuki bazofingaka yo na bacommentaire mpo na tondima bacommentaire wana bakuki bafingi yo lakisa biso bapreuve eloko ngai mpenza adasa na moni yo mabe c'est parce que ozalaki na tournage na SB okangi mamsi liputa yango nalobi ke tala botika mamsi wana za kompati étoile na ye komo bondisa batu tomonaki ya ba prophétesse babima sila ndoki sila boy lelo tokomo omona ke batu bazo combattre sila ezaka bino bantourage yo kenda ko jouer pas belle vie jouer pas sila biso tomona yango mabete. Mais toyebi biso babakuki toyebi yo très bien que oza pire petit ya ici au solo la bien na Laetitia Mwamba mais biso tokipa yango te parce que toyebi ke yo oza camarade ya mams te oza simplement oyaka ko tourner oyaka ko prester musala na yo soki ezalaki Pierron nde mutu aleki alobi makambo engaki esala biso pasi mpo wana mwana Sila
soki ezalaki linda elingaki esala biso pasi. Ngai ndenge yo oyekoleka olobi boye esali nango pasi te, parce que bato oyo balandaka biso fo bakomprenaka bavrai face na bino. Bavrai face na bino eza oyo oyekolakisa, parce que y a pas de sens. Mayoyo, y a pas de sens. Ya Yolande na ngai na bengako mingi mayoyo. Ya dadi, y a pas de sens. Yo outi esika wana na mutu bozalaki ne ensemble, nga na jouaki hypocrisie te, nga na pesa position. Combien de menaces na zwa pona sila? Combien de batu bafinga nga tongo midi poko bafinga na makambu na vie privée na nga ba mama na nga ba papa na nga ba leki bana. Mobali o ba yebite bafingaka. Mais na répondre à bango te pona pesa position. Soki na ozalaka na 2 personnes bakotala nga pona sila, na préféré na tikalaka na 2 personnes batala nga, mais na koloba vérité, je suis Abakou, que je serai là jusqu'à la mort. Comment est-ce que tu peux être 2 personnes à la fois? Tantôt tu viens au sengi Babakou, merci Babakou biso yeyo nga yeyo priska nanza pona salela bino misala Abakou to sepeli to moni yo. Yo moko yebi na basubasima makambo o salaka poke na SB te. Mais SB lokola eza entreprise, je le dis à chaque moment et à toute heure. SB eza entreprise, eza na posa musala ya priska. Si toi-même tu te décides que okokende sou na SB te, là c'est ton problème. Eza na bato ebele bazolinga SB abengisa bango ba jouer. Oza la seule actrice te ya Congo. Oza la seule comédienne te ya Congo. Ba comédienne ebele bayoka na kalisusu te SB akola musabango azongisi bango na je, c'est tout à fait normal. Donc soko ye oya te ozosala absence na yo ezolobela biso eloko te. Mais biso Babakouk na respect nyonso to pekisi yo te ke koyaka susu SB te. Mais to kamwe pe to bangi yo courage oyo zwi ya kovanda koganga koloba na batu loko baza bana na yo. Non. Faut respecter kabatu, parce que tozana ba mikolo Babakouk baza ba mikete, et en plus pe quel courage oyo kozwa oya kolobela ba fana bato la kisa bon pe misapi ozo tuer bango olobela ba fana muninga, et pourtant que bozaki na SB na tournage. Tant bozaki na sila kuna na tournage, il fallait yebisa sila na moment ya tournage angaka passer un message. Maintenant sila ye moko azo vendre eka musa sila. Eka musa ye. Comment ça fait-il que na ba tonton ba Pierrot ba Linda ezoka musabango? Comment ça fait-il que yo outi tournage ozaki na moto après kozonga na yo tournage obandi ko finga obandi olobela Babakouk mabe? C'est que ti tango ozalaki wana na kati ya tournage obando salela mam si hypocrisie. Oyebaki déjà ba makambo obando salela mam si hypocrisie. Ti ozokanga mam sili putabi na anyingisa loketo nde biso Babakouk tolinga obanda ko sala no hypocrisie. Priska, nous sommes décis, toza décis, eza yote mutokoka ke oya fan do sala ba live abuzobo bando gangela Babakouk que tu es fatigué. Si toi tu es fatigué, nous aussi nous sommes fatigués de toi. Arrêtez avec vos bêtises. Utika ko si laza ye moko contre bino nyonso. Donc outi na tournage obimi na tournage bien. Kaka ndenge batu si la boaki vidéo wana yo za na tournage bozo seka bino nyonso ale batu bakeye ba diaboliser yo po nini baboki yo na tournage kuna pona nini ozokenda ko jouer pa SB ale tango zongi ba diaboliser bazuyo ba bimisio ka lokola antenne ba tio liboso pono loba. En tout cas eloko sali biso toyebi na biso toyebi subasma ebele za na se yango tango na yaki koloba makambo ya mama ibaka teza parce que na yebi biso tokoki jamais kovanda to bando oloba makambo to yebite. Bomoni natangaki bakomba priska awa kala mingi te na bemission passé. Bomoni retour bokanisa ke biso toyaka kokosa. Biso tokosa kate tolobaka soki mai eningani seke makambo ezali. Sko bomoni priska biso to regretter na comportement na yo, franchement eza yo te mutu fale osala ba makambo nyonso sali yo te priska, parce que yo za mutu moko okenda ko jouer na SB olobi ke omoni yango tina be mission Babakouk bazo finga yo eza lokuta ma sœur pona nini ozokosa yebisa biso lakisa biso émission oyo Babakouk azo finga yo tindela biso ata balie soki si réellement Babakouk ba finga kyo to sengela bango pardon, mais il faut tia na mutu na yo eloko sali ezalaka te, parce que faut yeba bino nyonso ba comédien faut bo yeba ke Babakouk ba fongoli ba fausse compte Babakouk ya lukuta
ba famille maboma bakomi pe bakuki ya lukuta bafongolisi ba compte po bafingaka ba comédien mususu bayinisa sila na ba comédien wana. Bozala boyoka bakuki oye babakuki misusu baza babakuki ya lukuta baza bafosa bakuki ba famille boma misusu bafongolisi ba compte na bango po bafingaka ba comédien mususu po na tozwaka ba réaction ya boye po ebimaka ke eza mamsi mutatindaki mamsi mutasalaki boye babakuki bakomi ebele ya ba fausse compte nga moko pe na lobela asila nazozwa ba menace tongo midi pokwa ya ba fausse compte ya batoyo bafongoli po na kofinga. Priska ntukanga na part nanga ndenge ozwi décision kenda asu na SBT bravo ko kenda lisusu te to sepeli te na comportement na yo to sepeli te. To sepeli te na comportement na yo lokola yo moko mutatindi yo te yo moko zwi na e décision na yo ke okokende lisu SBT bravo ma sœur kokendaka lisusu te parce que eloko sala ezalaka te ngaso na problème na mayoyo na rozela na moni mayoyo commentaire o sali ezalaki boye te ya dadi commentaire o ezalaki boye te ezalaki boye yo outi na SB bozalaki na mams après wana bakoti yo na mutu babimisi yo lokwa train pona oya koloba mabe pona bango bazwa raison eloko yo kosala oye koboma mams obomi mams yo loba makambo ya bolingo yo oza na bolingo te parce que mutu azala na bolingo azala boye te obomi mams po okutani na ye pona nini olobaki te. Et je ne crois pas que baba oyo baza ba vrai Abakuk oye tokomi oshite na émission nanga o nyonso aza vrai Abakuk bokota na ba chaîne ya batu misusu bafingaka sila te bo soutenir ba bêtise te oyo alingi sila te toko obligé batu te baya na SB po SB eza entreprise ezala toujours na posa ya ba comédien o nyonso aza na posa lokola eza entreprise batu bakoya kaka ebele bakojouer na ba comportement boye mams na yokela koma babakuki botelema bosambela pona mams na biso parce que mams aza na danger parce que eza pasi muta obomo yebi te muto seki na ye bosali ne nyonso metala makamba ye koloba bosabone bolaikaka botala ba video bo partager botika